akotia fufu amati likolo mesa allié très bien. Famille Libota mutako sabino te muko musuba ko bamisa Belvin attention si apata. Na émission masolo Belvin to lobela pe balabala. Balabala ezolo bani. Balabala ebengi ngelobi papa kuluto famille Libota. Hotel émission kuna te. Gabi makamba lobi ezo engagé ye munoko ya ye maloba ya ye. Siko ngai naza nani pona ya ko juger na ya ko juger ya Gabi. Ba finga ye lesbienne, ba finga ye makolo poussière, ba finga ye boye boye. Do ya sika siko nini bo finga Belvi. Kaka batu nyo soto na maboko na bino. Nenga ye sozoka mikumba na biso na soto atika pa ya tata. Nenga pe nazozwa mikumba ya batu nyo soto baloba, bazoloba na TV. Na tiki yango epa na bino ba fanatique parce que bino nde bosala ka biso. Faux. Asa na expérience makamba loba. Asa na maîtrise. So ngana ko juger na zanani. Moi photo nga pas filtrango aye ko lengisa bino ngana yebisa ka bino à chaque fois. Ngana za mwana mulakisi. Papa na nga mulakisi. Asomba lupango te to futela ba commune nyonso. Il metto histoire et ça en a 4 parties. Exposition, complication, apogée, dénuement. Français ça na onka munoko. Et puis koloba français et ngi koloba teke mutu ana za mayeli. Tu o batala kite ba otala. Mais to ki otikela bango to tika bino na botala ngo teke ko sala. Tu dois préparer un film. Té! Biso donc il y a cinéma. Mais bino mo biso na biso mo théâtre. Mais on a zo mona ndeko na biso ya Gabi. O to lingaka makasi ya Gabi. Biso neto tiki bino bato boyaka koloba ke. Bomoni bino mutu bopelisaka moto. Sikoyo ngai na banora ko tika ka bato nyoso to na maboko na bino. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse. Mobile Ali Toutou Yamboumanazolo, beauté à deuxième république, préfet des disciplines, mkou amoko de la presse. Sans oublier Papa Koulouto, famille Libota de Belleville, Candy, Poutine de l'écriture, Mama Koma, Mama Morote, Mama Araï Goshi. Akobeta bango ba mouvement makasi na kokoma ba film. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Active Final Télévision oyo ezali chaîne oyo ba bonzeli bino yango famille Libota de partout au bozali bo continuer toujours koya ko tia ba abonnement na bino awa na Active Final Télévision parce que awa tolobelaka plus ma solo ya Mama Belvi. Ma solo ya Mama Belvi ekomi na niveau nini? Ba film na ye et puis tolobaka moi mukena parce que à part ba film a sala rapé ba action oyo et sala ke esunga bana bitike ba mama o ba koli ba papa o ba koli et surtout que na chaîne oyo à chaque fois Belvi azali na descente oyo moko kiti nenga salaki na ebandeli ya année oyo akabwela ki na école oyo bomona ki apesa ki biloko pour être esunga bana classe donc nzamba pambola ser na biso Belvi Candy sac nae et karukate to esika mbongo ezouta et karukate. Voilà, merci beaucoup na réalisation Mitch Azawana notre cordon na prise de vie Azawana zo coordonné ma solo Active Final Télévision toujours babonné na biso donc bon pesa biso confiance vraiment et surtout que papa aime un grand monsieur azali vraiment moto ya kimia et alingi to salela bino musala oyo. Voilà. Famille Libota, shalom, shalom, shalom. Famille Libota, il y a partout. Namoni famille Libota, il y a Londres. Maman, la maman chérie à moi si. Namoni maman José Lusadusou. Na Belgique, namoni mamita Dina. Famille Libota, Belgique. Na Keimba, en Arabie Saoudite, namoni Gigi Katema. Depuis Arabie Saoudite, famille Libota.
na en Égypte namoni maman Esther. Donc famille Libota en tout cas ezaka partout, Hollande, Suède, Suisse. Boza pena partout. Maman na ken États-Unis namoni maman Fifi Makuta depuis États-Unis, famille Libota. Voilà, famille Libota kaka ndenge papa Kuluta zo pesa mot d'ordre. Mot d'ordre ezali et puis ezali question on a nazo tourner puis ezali mot d'ordre on ezali ko pesa soki olingaka belle vie, ozali chroniqueuse, ozali tiktoker, tiktokeuse, ozali fanatique, ozali famille Libota, soutenir belle vie, na ko partager ba vidéo, na ko kata ba morceau ba film tia na TikTok na yo, tableau et sepeli ici yo let na film oyo. Soki parti mo sepeli ici yo kata tia yango na TikTok na yo, kata tia yango na page na yo, les tartifs binomo bomonaki lobby ezalaki fin. Et enfin film esili ngana bino totali film ndenge sileli. Moi étant que expert parce que tant on a relobé la maman Belvi ngamo na kata musala wana musala na cela veut dire des artistes et comédiens formés par Modero Totokani et puis moi mukepe na betaki tour na ina pour na rodiembela ka koyoka ba théorie. Et puis je suis aussi scénariste parce que na maîtrise comme film bien quand la film oyo les tartifs ndenge maman Belvi asukiseli yango famille Libota place bozali bomela ba champagne bo sepela parce que tu as deux sortes ya kosilisa film et on pesa moi court muke mais là on enseigne na bino bo continuer toujours côté la film ba communicateur ba communicatrice ba dialelo ba mikala leti ba biso ba mikala ya Belvi en tout cas ngesala nga bien ya bien nga mukala so mutu ngo ba bien nga na za mukala na za nani ana succès ana mbongo azaka bien de faut azaka mukala ni donc botala ba film et surtout que nazo ibisa bino Belvi Kandi azana deux chaînes oyo afongoela ba congolais ba diaspora ba ivoirien ba camerounais afongoela ba africain parce que Belvi tokoki ko limiter kakate que ba film netala ka na communauté na bisoté yango moni nazo ibisa bino que famille Libota bozala déjà ya kosepela parce que projet moko munene zoya ngaye tigara mela mai to mela no mai projet moi munene zoya kala oachete mbabeta boyisa nga papa Kuluta baki ozala raison na tegi secrète mais na bika ke ndenge nazo mona na maman Belvi parce que toko tikala na YouTube te YouTube d'ailleurs to vandisi masolo Belvi TV ezana Kandi Star ezana parce que biso to na France 24 na TV5 Belvi TV Kandi Star ya mo ina obenga bandeko ebele bokene na Kandi Star ba acteur ba actrice bazo jouer kuna ibango na peka ba jouer kuna peka na Kandi Star na pesi sœur nanga Sylvie bambote belé sec na pesi bambote belé na pesi Marina Laba na benga ke mingi la douce Marina Laba na pesi bambote belé ve nanga Serge Mwembo toujours très intello et puis na bosanité ve nanga Alain Mabana toujours et ngaye maman étoile na pointe Marie-Jeanne na pointe Gesho inga ngeshko mwana papa nanga na pointe donc botala ba film alors film nenge Belvi Kandi ici les tartifs et tant qu'espère ya kokoma film na ina ba ibisaki biso film to histoire ezaka na 4 parties exposition complication apogée dénuement. Un scénariste faut respecter 4 parties wana. Ce qui théâtre Congo zo avancé té bokanga makamna lo balelo. Belvi a respecté yango moni ba film Belvi zo tala mais etala maté. Po bino ne bozo raisonner na azo benga batu ba fingele batu yango film etala maté. Belvi zo respecter ni. D'abord na cinéma po obenda batu. Po okanga batu. Eza biloko faut qu'on respecte. Eza histoire oyo cheli batu. Ezali
intrigue plutôt. Parce que intrigue est anine. Intrigue est ali événement principaux. Oh, et ça là, intérêt mutual dans le film. Alors, Maman Belle-Vie a bandi son exposition, complication, apogée, et puis dénouement. Tel film est n'engagé chité. Total film est n'engagé chité. Film n'a pas chité dans n'engagé nini. Tout le monde n'a pas ya Patrick. To vandi ka boye porte fongwami Patrick avandi na la serre Dacosta aye. Dacosta aye kusenga pardon balaka ezali puissance oyo sa nini elibéraka. Le pardon c'est une puissance qui libère. Donc Dacosta aye kusenga pardon na nyonso oyo asalaki ndeko na biso Patrick oyo azana soni ya kolinga basi azoko kolinga basi te matindaki Dacosta lokola mukala na ye alingele mwasi mais Dacosta tanga komi pembe na mwasi wana azui pauvreté na alatisi yango Patrick donc ya komi mutu mbongo Patrick akomi pauvre Dacosta tie français liboso po bandeko na biso basi pe biloko pe fe pesa kabino leçon lelo bandeko na biso basi so ba ka français esili le roi basi ba mi dessiner de mi bail na bango vie ngana mi dessiner là de mobile na nga vie ba biso ba bote ba deuxième république ba dessiner biso te ba loto ata ko loto ba loto côté bango ba loto kaka garçon moko mandefu divambron ebele yambi donc moi ça avandi a dessiner mobile moi pe mobile nga zo ya te titre en 4 pe mobile nga ya ka te likola ko dessiner donc alors ba film a boye faut enseigner rabino bana basi. Donc, bala baso ba monaki Dacosta lobi français pour na bango ba bi oyo pena ko mwana masango mulongo oyo pena mwana fachi beton oyo pena mwana sama lukonde oyo pena mwana pena ya te oyo pena za mwana ya bossa bedashu oyo pena te oyo pena za mwana ya sule kauka pazuzu français za na ngoka munoko et puis koloba français et qui battre que mutuana zamayeli. Donc François Dacosta ne sali a escroquer Karine Yamado, ne sali a escroquer Ser Nabiso mwana ya mama ni. Donc eza pasi. Bomoni wana Dacosta yeko senga pardon, ayeko s'excuser. Le roi peut balobara le pardon, c'est une puissance qui libère. Patrick Anganape na film en tout cas Patrick a incarné rôle bien. En tout cas, famille Bota la pena Patrick n'a incarné rôle. Donc, à ça, il pena que l'incarnation des rôles, c'est quoi? C'est le fait de porter tous les caractères de ton personnage physique et psychologique. Donc, déjà, la moutou, ça va jouer dans le cinéma, à aucune définition et l'autre, bongo. Donc, quand on a joué, il faut porter ma caractère et un personnage nanga. Personnage, on va bien zanani. Aza moutou, on va linga basité. Alors, on va rappeler mingité. Donc Patrick a bien joué. Bravo l'artiste. Bravo aussi à Belle-Vie Kandi parce que coach. Azo coaché ma solo. Donc je crois bien que kwa bomo ndenge film suki wana Dacosta a sengi pardon. Tozongi nanda kwa Belle-Vie. Nanda kwa Belle-Vie tomoni décor. D'épisode décor. Oui décor pour nous ça la caméra mama longa te na vie. Décor nzokande mwana kolo lupangu. O Belle-Vie fouté la famille na yo ndaku décor. Donc décor aye bosenga mbongo, na yeso brutalement akutani pesuna maamilo muta munoko azanga ne mbongo mais munoko talaka abude ndeko na Belle-Vie. A kene na osoko okene mais muta fouté la bino ndako so bengene kene no. Ya Serge pa bine kasi yot. C'est to onyo kama ole lot. Oso bude muta fouté la biso ndako. Makambo ane sala maka mingi même si azai yaya. Mais leki na yo soka zo mbongo et le but ka onyo ko la bino mais il faut qu'on respecte yepé par rapport à Octave par rapport au pays ya Kibomoto. Donc d'accord ayeko senga mbongo ndaku brutalement bazongi selaye ba pese mbongo ya lupango papa la bango bazo futa ndina kote mais Belle-Vie atika ki maloba ki boye soki garantie sili Marie-Jeanne Bololo kwa sa mama ne alabina ole mama na ngate mama oya na ndaku ba batikali mutu na mutu, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, ce que tu as là, nous sommes tous nini. Ce que tu as ndeko,
na ba famille to so na ba famille obi satana mobo ya kobi mape na famille na yo mona ndeko mobo alinga kote ndeko mo alinga oyedaka ye malinga kote me ndeko na yo bobote mine makila moko donc nzamba za na ndenge asala makambo mais belle vie azo saila bango nyonso bomona ki ya Serge ndenge ki kozwa camarade na ye po ba escroquer belle vie mbongo ba ndolia mbongo mais muto asaila rabino nyonso donc je crois bien botali film bomoni les tartifs ndenge esili en tout cas bravo na maman belle vie Kandi c'est pas pour rien ba pesa ki yo trophée ozo mérité parce que trophée ya malamu ezaka ba trophée oyo muto azo sala musala batu bazo mona ezo mona na miso batu alors famille Libota pourquoi pas to tika toujours to baisser ba bras na biso te to soutenir toujours sœur na biso Belle Vie Kandi Poutine de l'écriture Mama Koma donc film na biso les tartifs et Sili Mokolo Mwa Lobby 15e épisode. Bravo na artiste nyonso va participer na film Oyo. On ne change pas l'équipe qui gagne na bango chaque fois. Bandeko Oyo boyaka na bitid bokabola Belle Vie na bandeko ne lemsu o abengisa na ba film. Oh intel kutu. Atala kutu asali boye. On ne change pas l'équipe qui gagne et puis yemoko Belle Vie asalo bagi na biso azo tala azo mona azo yoka donc muta ko apprendre eloko moko azate et puis Belle Vie Kandi tika na Sabino aza mutu aza na expérience déjà na cinéma na biso ya Congo a diriger ba film minene o ezaka ko sala na ba CD lokola ba Major Bisadidi que j'ai salué en passant Belle Vie Kandi déjà à l'époque avant d'être dirigeant le long ndinga zo diriger YouTube eza lokola ngando to na koloba nini mbisi abanga maite to imbwa kama kasinga luketu me kingote donc Belle Vie akoma déjà na CD akoma déjà ba film a diriger déjà ba toi zo diriger lelo pa na yesikoyo a diriger ka bango à l'époque producteur azo produire ye ya mona na yesa kabino botika na beta masola Belle Vie po na yebi histoire ne moi muke na bateke na yebi makasi moi muke moi malamu donc c'est un peu ça donc film na biso les tartifs fait et Zalaki Lobby. To continue na film ya sika oyo bazo benga oyo ebandi ezo banda déjà je crois bien entre lelo parce que biso chaque semaine ils ont un film na donc na un mois Belle Vie salaka 4 films nazo rappeler bino famille Libota na un mois Belle Vie salaka 4 films donc chaque semaine ils ont un film na donc ndenge les tartifs et c'est là qui lobby batu o batala kite ba otala mais to ki otikela bango to tika bino na botala ngo to ke ko sala to ke préparer film te biso to ke ndisla cinéma mbala moko abwaki mbala moko affiche mbala moko ya deuxième film et na ba ku deuxième film film o ezolanda les tartifs abwaki mamoko affiche nango donc alors famille Libota biso eloko ya mutu ezali kaka focus ba film na sina yebisa kibino crime de la noblesse deuxième film après les tartifs ezoya yango wana bomoni affiche nango crime de la noblesse mama tindi biso lisusu na dictionnaire boke na dictionnaire botala noblesse elingi koloba nini crime de la noblesse. Donc cela veut dire na crime de la noblesse to moni na on affiche yemoko mama likolo to moni Dacosta yemoko pe likolo Dacosta pe ngambu boye décor ilonga pembeni kotoyo mama Marie-Hélène ya groupe les réveils groupe évangéliste pe kaka toloba maman Marie-Hélène n'affiche pas Ali et puis na sœur na biso oyo Getty je crois bien la baby si communauté Getty non quoi comme sœur au bandakale Getty c'est comme si yem tauti ko jouer moi si oyo Dacosta
a détourné qui nani Patrick. Donc na fiche wana bomoni Maman Bellevie, Décor Ilonga, Grâce Luzolo, et Maman Marie-Hélène, et puis na Getty Oyo, aza na fiche wana. Donc crime de la noblesse, crime de la noblesse. Donc famille Libota boye baké, lelo peut-être ekoki kozala présentation d'artiste et puis lobby extrait to lelo extrait to lobby présentation d'artiste ale mbala moko to koti na film. Sikoyo na sisi na makamba film na émission masolo ya Bellevie to lobela pe balabala balabala ezoloba nini balabala ebengi ngelobi papa kuluta famille Libota otali émission kuna te na tuli bango natali émission nini o ser na biso mo ya théâtre alobeli Bellevie kuna nga lobi alobi nini alobi nini o te papa kulutu yo moko tala na super téléphone natali mais bino bolobi ser na biso mo ya théâtre mais on nazo mona ndeko na biso ya Gabi o tolingaka makasi ya Gabi o tolingaka makasi alobi nini o te papa kulutu tala kaka ya Gabi alobi nini wana balabala parce que na émission masolo ya Bellevie toyokaka pe balabala nazwi pe natali makambo ya Gabi alobi nalobi ngam na ko juger ya Gabi te naza nani mpona ya juger ya Gabi ya Gabi makambo alobi ezo engagé ye munoko ya ye maloba ya ye siko ngai naza nani mpona ya ko juger na ya ko juger ya Gabi na expérience nyonso bolembo aza nango na expérience nyonso ya Gabi na biso aza nango toko juger nani mais bino batu o bootala biso na tikeli bino siko mukumba bomema nkolo naza posa commentaire bokomelanga asali mabe to asali malamu po pala biso eloko e blessé biso ezate jusque là Maman Bellevie akotia fufu amati likolo mesa allié très bien famille Libota mutako sabino te muko musuba ko bamisa Bellevie na attention si apata yesike ezate bafinga nyonso na rappeler o bafinga nyonso bafinga lesbienne bafinga makolo poussière bafinga boye do yasika sko nini bofinga Bellevie bofinga eloko te bobota ne mafinga sika bofinga donc cela veut dire sœur na biso Gabriel Bolembo asa sœur na biso bino ne ba fanatique bino ne bato bolobaka ke bino ba journaliste ne bozo kabola bato théâtre bo juger sikoyo na tikeli bino clavier bo sa ba commentaire na bino asali mabe to asali malamu mais eloko nazo beta c'était et déranger Bellevie ata mukete Bellevie ko matana mbeto alali Bellevie ko lia fufune kitoko Bellevie ko prier so palinga kenengomba denga kenangomba amati ngomba sambeli Bellevie ko diriger tournage très bien et puis na biso bandeko ya Gabi et déranger biso mukete biso neto tiki bino bato boyaka kolobake bomoni bino mutu bopelisaka moto sikoyo ngai na banora ko tika ka bato nyonso tuna maboko na bino ndenge Yesu azoka mikumba na biso nyonso tika ka pa ya tata ndenge pe nazozwa mikumba ya bato nyonso to baloba bazoloba na TV na tiki yango epai na bino ba fanatique parce que bino nde bosalaka biso na ba famille na biso ya musu tozala ba mutu moko na poto mais lelo to koma na bino yo na vandika bwe pa kulutu koka la mama chérie moi ça dit pa kulutu kene kuna na bypass ozo ata moi 50 moko melabji ça fait du bien hôtel koto boye mami ta dina na Belgique abi pa kulutu provision déjà sili ate sili te na kolobaka lokwa sa tuni esili aeleka kuna zo moi 100 balles moko boye donc bino boza pena ya biso ba fanatique yango na bisaka ke ba fanatique basona kana ba fanatique iti ba fanatique nde bango nde batombola ka ba artiste donc cela veut dire mikumba ba biyo ngombe misanga na zongi sela ngo bino ngana za nani pona juger ya Gabi apparaîtra na TV liboso nanga peut-être na za na erreur na première apparition na théâtre 97 et puis caméra ya RTNC mte filmé toza bambula moko na théâtre
asala succès na théâtre liboso nanga vrai ou faux asa na expérience ya makambo oloba asa na maîtrise so nga na koya kojuge naza nani embadi mama pardon Belle-Vie mpe ndenge aza wana aza na mutu moko te ayina oyo mpenza ndenge aza wana ata nzambe atindeli ngai sms na kosolise te Belle-Vie te Belle-Vie azotala liboso nzambe apesi ye mukumba ateya bato à travers bafilme na ye asunga bana bitike ndenge ezalaka ake na baekole apesi badon ake na bahomme de VR apesi badon c'est ça devoir ya Belle-Vie yango wana Belle-Vie aya YouTube te mpona kosala matalana te Belle-Vie aya YouTube te mpona kolakisa baninga bino bozosouffrir ngande naza nango te donc eloko bino boko retenir yango wana c'est votre papa Kulutu qui parle nga eloko na yebisa bino kaka ke yake des imbéciles qui ne chance pas nga na chance nanga na boyi nanga kozala imbécile soko oza imbécile okochange te alors soko oza olingi ozala imbécile te change mutu nyonso na domaine osalaka luka ochange luka obongisa bo forme makambo osala mpo mafinga ngo mpe na omona ekende na biso wana mafinga ngo ekende na biso wana ero mpe na tata mobimba lokola nga boye mwana nga akomi na 24 na ye na tv na bio bomoni ndako na nga te bakiti na nga yango oyo me ndako yango nazofutela kolo mpe mpa kolamuka leo nalobi alamuki mabe azongiseli garantir soki ya 3 mois ya 4 mois abuki ndako na ye na baage oyo toza nango fo tokumisa nde baimmeuble na biso to na retard ya vie makasi so okomona bandeko na biso bayaka na batension moko boye akangi foto na jipa bato na balabala alati mwa bien mwa foto ngo mpa filtre ngo aye kolengisa bino nga nayebisaka bino ya chaque fois nga naza mwana molakisi papa na nga molakisi asomba lupango te tofutela bakomini nyonso nga nawutala mwana bourgmestre te nauti mpena ke boliema tembele na fufu bolali me lelo soki nangi nalia mpe shawama ezala te nakokota mpe supermarché nalia yango soki bato baya na internet Belle-Vie azosala musala yo ozokalikilele azwaka combien par mois aza mpe na nini biloko wana ezokitisa cinéma na biso ya Congo baivoirien bagabonais même na basénégalais namoni kutu na Burkina Faso Angola kutu natali na Aplis Angola tindi filme 2 fois mobima na Aplis Angola ongaso na ke kuna na Angola na ebite monteur nini akokana nanga na monter ba plan na niveau technique na Angola na Brazzaville na yebi makambo bien to l'équipe on a niveau technique mais bango sorte que baza ne na ba matos à danger mais esala elisiko mais hôtel a filmé na biso ti lelo na Aplis ekende te tozui totie mafinga liboso musala na sima mais ba sud africain bangolais batie musala liboso mafinga na sima ndeko bongo mutema Yesu etika mukia ya balabala lokolo elobaki ke ser na alobi mabe natali ser na nga na moni elonga ya gabit nga pe na moni mabe alobi te alobi mabe te donc cela veut dire natiki mikumba na yepa na bino balabala je crois bien to suki wana merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Actu Final Télévision pour continuer ko s'abonner mais bobo sanate rendez-vous za moko filme na bino Crime de la noblesse ezokote la bino kalaming te na Belle-Vie TV kaka ndenge bo sepela ki na l'étartif ndenge pe bo sepela na Crime de la noblesse donc ça la plaisir à trop famille Libota to continuer toujours à soutenir sœur na biso Belle-Vie ça la bien merci beaucoup na Cordon Mitch et puis na réalisation na montage merci beaucoup na famille Libota mobimba nyonso ya partout. Oh, esika tout bozwami, merci beaucoup na bino tout. Nenge bozwaki ta na bino ya kolandanga. Merci. Merci beaucoup na bao tout bobenga nga, bo soutenir nga. Merci na bao surtout bo balanga yo tata mukolo bo lobelaka Belle-Vie. Merci. Pourquoi to kolaka quartier mona ba tata na bino? Azaka age mona tata na bino. Yango bo balake yo tata mukolo bo naza age mona tata na bino. To vandaka bango biso boye bango na sima. Yango bozobenga nga tata mukolo. Donc cela veut dire dans le la Belle-Vie pour aza burundaise aza rwandaise aza congolaise. Donc et puis des pères et des mères. Donc
to soutenir ba artiste la biso et ko ça débat kende liboso ba haine eza na place te ba haine eza na tina mon côté donc quant à moi on a ngana loba yango wana to kutani na numéro monsieur ya sika po ete papa Kulutu apesa bino toujours makamba kitoko boye na émission Masolo ya belle vie. Masolo ya belle vie ezali émission na bino kala mingi te pour que surprise pour na Masolo ya belle vie. Tokuta na bino na émission ko ya baba.